Kolo site eza kaka moko. Kombo nango pe bo moko ya mboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Julie do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci. Merci beaucoup ma soeur. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Donc neka likolo na ba information na bino kitoko boya. Si ta munene ya web mi ya gayar, o ba fioti si ta bolit, o pe na sito yo ka ke bomoko Bomoka Yamboka. Grand prêtre uti wapi? Swede. Aye kota babela. Ye alia. Bomoko Amboka. Mais Congolais. Bomoko Amboka yango to bomoko to za bomoko. Metolingani te. Moninga pesi mokongo zimbeli kutubi. Balobi na kimongo lolangolo pita olekala nkema omfako bombombolo. Mwana muzombo abeti lingala. Yango bibo moko ezo chanje makambu. Na éducation, na lingala, na langi. Donc bomoko ya mboka eko kanga, bomoko ya mboka eko kanga ba site nyosa Scandinavie. Site moko donc donc kitoko to sepeli. Donc ezangai Yvette Shuka Dylan. Donc au penza cameraman azo filmer na minute oyo donc ayebi ngai to sala masolo akati na ba TV na ba nini donc aza oyo ngala yebisa ke toujours que masolo o eza yo musala o eza yo il faut salango et puis lelo nzambe akokisi o ezalaki bosenga na ye pas olo balanga ki fait na précété j'attends mon temps na ye yango yo abimisi yango bomoko ya mboka donc elakisi lisanga na kati ya Scandinavie to simba naka to lelaka ensemble to sekaka ensemble donc dans site moro donc to lo baro gaillard onini plus que gaillard eza sunini excellent onini bomoko ya mboka sur les traces de Jésus on va dire Congo kwa simba fo bomoko bana tous les 4 kwa mabelango car ndenge to yebisaki bino ke to ya to kota masolo yango tout simplement na système oka ya correction to corriger besika yo ba erreur zalaki to pesi merci mingi na Patrick Momo digital kolo masolo kolo idéologie donc a memeli biso idéologie sika pona ko yeba ko corriger ba bisika o bango ba lekaki ba oyo ba lekaki ba tiki ba trace moko ya ba erreur lelo to ko lobela likambo moko ya mama na likambo oyo to ko ndingisa mabelango ya poto papa telema akamata vraiment likofi ya bamba mama na ndenge moko ya mystique mama zimba nini ba weli loko moko boye to découvrir loko ngo nini na kanangima mama pe abenga mbila kita 200 mètres ba nyatisi papa lia quoi ni nango oh problème moko boye lelo to ba problème ngo nini na mystique kaka paf mwana kola atuna wapi système na ngai o système ezalaka te ni nango to kolobela bandeko bolanda likambo oyo ezo ningisa ba poto e ningisi mabala na mystique pe mama soma mwa lopango ne moko na leyo na nini na système yango kaka ya biso yango ye bomoko mboka bolanda kwa domona yango ya vrai yango yo www.bomokoyamboka.com je dis un et indivisible. Nous divulguons l'information plus que la lumière. Merci. Système angonini o babenga location familiale. Sans plus tarder, toko lekato yoka. Micro baladière pestika la kite. Micro baladière na biso ya bomoko ya mboka. Oyo siti na biso ya sika. Oyo binika na poto wa ezo sala impact moko na ndenge moko ya osaka na ngote. To tambusi micro baladière na biso pona ko ba vérité est-ce que masolo yango oya location familiale ya papa to ya mama to ya bana to le kadi na système ka ndenge to solo la ika otambusa ka micro baladière na biso bomoko ya mboka.com
etambusi micro balader toye komona ndeko na biso moko na coin tongo tourner un peu avis na ye. Papa bonjour. Bonjour papa. Tovuto ba makambo ezoko boma mboka bitumba danze moko mama kamata sani ya bamba papa nelongi papa betango sikiva yambisa mama likofi bana batali babi mais qu'est-ce qui se passe et panzani paf mbila ko ya pesa papa 400 mètres mbala moko to comprendre tout na bango o de kamba location familiale papa de kamba fo location familiale ezo ngindo ezo panza mabala yebisa no biso est-ce que le kamboyo mbongo yo ya mama ya papa ya bana to ya libota mobimba est-ce que ça na vie na papa bon en fait mingi alobezate mais na koloba makambu d'après ngai les makambu na koloba ko engager ka ngai ndenga na zomonela makambu à propos de l'allocation familiale en principe allocation familiale les abiloka bana so biloka bana ça signifie que bana bazaya nani ya papa na maman donc il y a que mbongo wana ba rechercher yango les parents les mbongo il faut sunga bana batanga classe les mbongo il faut tout esunga bana balata les mbongo il faut sunga bana balia mais oyo tokomi komona na la communauté na biso surtout en particulier par les congolais ils sont vraiment déplorables hein de kola moi ba mbongo moko boye so tom so zakipe na Congo melo bi mbongo ngo te mais boya wa bobalani ou le boyo kana bien bozala bien et tout boso ko na tele kola ba mbongo moko miki ya bana o bino moko boboti hein et comme yo likelemba oni non ezaka ba mama te ezape ba papa mususu ba ko ba dictateur likola mbongo wana na kata bandako donc so mbongo wana bimi elonge kangami muto akoloba te muto akolinga te mbongo wana bana bazaya ye donc eza loko na koloba soki ozana éclaircissement pour ça osenga yebisanga donc papa soki na meki ko comprendre yo olobi ke mbongo wana ezali ya bana mais sikasikoyo bazoko lekisa yango na compte mingi ya ba mama mais sikoyo mama koko pesa ta papa compte rendite ke papa na bana mbongo eleki olobi nini to sala nini papa zana liloba kutuna te mais nazo comprendre te comment papa ozana na liloba oloba te pour ça couple quand on parle d'un couple c'est quoi complicité entente makamno so wana hein sikoyo yo pona mbongo kaka donc complicité entente nyo so wana ozu boki na mai est-ce que makamngo etambola ndengo wana vraiment pona mbongo hein toyebi mbongo ebongo mokili toboyite mais quand même moi raisonnement pesa laka hein eza mbongo ya bana boboti soko bosa ila ngolo ko na ndako ko bénéficier pona yo maman pona papa na bana bosikoyo pona nini kozwa yango bomba okolosa na soki nini ozo mona awa na mboka na biso particulier par exemple na Anvers ozo mona bana mususu moi na zala makamnyo so ya normal ya mboka oyo mais moi na mal vêtu moi na zolia bien te mais so tali maman na eboy okamwe mais moi on va foutre à au juste to komi wa place hollandais et ça bien té moni mais to ebipe na ebipe nga personnellement na ebipe parents sous ah kaka na envers ça wa mama les allocations familiales on a kutu oyo kangote donc et kenra kaka donc ba ebi que so mbongo na les kito sala boy et si et le kutu bitumba te na ndako pourquoi ba parents ba kolanda exemple wana te omoni makambo susu et la rabiso na vie ezalaka ndenge pe to koleli omoni soko so mona kana ndaku papa betaka maman oza la facilité pe robeta maman omoni pona mbongo pona ni oh ezaka neli kama lisolo bolingo c'est ça lisolo te papa hein mokilango ça mani sinali lobati soko soli bien vraiment est-ce que terrain d'entente ezalate est-ce que mamango eza kuluna ou bien eza tendresse la tendresse maman c'est bongaka en tout cas eza mamango na ko loba bana diaspora ka ndenge to lobaki ke to ko expliquer bino na ndenge mo akitoko po chakimia bomoko ya mboka.com et na idéologie moko kaka na système ngungi to lobi ba surtout ki to komi déjà na kata chambre na bango ba beta boye makila mais to na kimia ete makila ezalate kimekota papa merci na nyoso yo lobi message na we passé zamba pambola yo ba lobi 3w.bomokoyamboka.com c'est-à-dire un et indivisible. Nous divulguons l'information plus que la lumière. Merci. Ndenge lisolango ezali tozo continuer toujours mota trop toza askasko na kata salon élégance c'est ce que fan sa idéologie fan sa masolo na Damrouge numéro 90 na Anvers kaka na centre ville wana kiti malamoko na train pa dépamba la moko chubu ozaka na kati wana malamoko mbote na papa Jacques ya simi masolo deux fois te moi ba coin souke lali papa Jacques Koule kitoko ato to bosani te Jean-Pi Mwamba yepe deux fois trop na kata Anvers sawa yave Chimbombo yepe kitoko trop Patrick Chabantou
na kati envers sawa kolo idéologie et si ko zali ba mbota trop to bosani te vrai chéri moko boya fani sama solo na kata salo élégance comme on a Marie Amenga et si ko zali ba bisou trop ba mbota trop toujours na cadre idéologie na biso ma solo na biso ya bitumba na kata ba couple biso no papa mbongo yo ya location familiale ya bana ya ba mama to ya ba papa to ya couple est-ce que vous en avez vu no ko ça biso? Ouais, merci à trop pour la question là. Liboso, ils en ont likamouya. Ils ont même pas goûté que non papa, maman, boete. Ils ont likamouya. Biso africain, likamouya intégration. Ba maman na biso, ba lingi ko s'intégrer dans la société européenne. Ba maman na biso intégration na bango, ils ont que non so dimanche ake nani une église. Après aluki samedi moko boye fête anniversaire ake. Bazala na place ya okende c'est-à-dire comportement nyon surtout ya Afrique ba ya nango tiba koto ba papa na biso idem bango tout ba ndenge moko to lingi eloko to bini intégration te c'est pour cela moni to banaka toujours kolelaka que a mbongo bana mbongo boy il fait ba source ya likamwana e uti wapi yo papa yo mama tango zaki nani na Afrique oyebaki mbongo bana te oyebaki mbongo ya social te mettons oye awa mbala moko bayebiso ke no écoutez awa bapesaka mbongo ya social yo okanisi ke no mbongo wana ya social balokotaka ngo ezali mbongo balokotaka te donc il faut tout s'intégrer to kota na société ya batu oyo nde toyeba mbongo wana esuuta wapi mais tozala mingi attaché na mbongo wana te. Merci. Siko question la ngai on a lingina tout na lisusu est-ce que ba mama mbongo wana bakokola kisabiso te soki leki ndenge le kakawana na ba pays mutusu le kaka les premiers ba pays mutusu les 10 ba pays mutusu les 15 bakoki ko informer biso te que papa na bana mbongo eleki soki na zangi mwa carburant na système kaka otolobaki ya ngungi mbala moko na benda carte wana ya mama na tie mwa carburant na ngai vite fait na zong seli mama est-ce que koko sala mate ndenge zali ya bana eleki na compte ba mama nga papa moi dire on a benda te na tie mwa carburant ah mais yo si yo obenda on est puisque tant munela obige no eza mbonga bana mbonga bana ezali wana mbongo ya bana batia ngo po yosomela mwana jouer osomela mwana okene otika mwana na crèche osala soini yo sikoyo na boule na yo obuleke no te ngafuna zokala wana na chaka na poche na ngai pona ngai avi na ngai nazape na contre ba makambo wana mbongo bana ezali mbongo ya bana pourquoi so mundele yawa asala ke no te mbongo wana ba mamande basimbaka ngo eza utile pourquoi ba mamande basimbaka ba mbongo wana biso ba papa todie boulot somoni père moko boya ke no mbongo bana ake na boulot te azokala te de ye acha expliquer ke no na lara bana tikango na maboko ya mama asalaka ba besoin ya bana na ye moko biso ba papa todie boulot voilà. Toujours na cadre autant musa micro ngone me boye bale situation ngo to yami papa na biso papa bonjour. Oui bonjour. To télémission awa papa to lingi to ba makambo eza ko panza mabala polémique eza ko kota bitumba kaka ninga to lobela ki na émission ne bandeli na biso papa sakani moi 200 mètres pesami mama pe linga sala moi faut pas liko finaliste evimba to landeli na mozindo to landela boye likambo ya location familiale papa na ngai yebisa ngai likambo ya location familiale oyo zo panza mabala mbongo ya location familiale oyo ba sister poto ba lokela biso makambo et na compte ba mama soi disant est-ce que mbongo wango ya ba mama ya ba papa to ya libota mobimba est-ce que vous en avez repété biso pona likambo wana? Oui merci pour na liloba ngana za na réponse pour na ngana pesa en fait mbongo l'état pesa rapport na ba famille na biso ezali o ba bengi na néerlandais kinderbijslag et puis c'est total bien na mozindo katia malobana total la kinder eza ya mwana bijslag donc bij c'est total bien eza lo nyonso o ya kalikolo donc ça supposé que soit papa ou maman azosala akoluka mbongo po aboko la bana et puis pour la bonne marche à famille na et puis kinderbijslag oh l'état pesa c'est juste pour na pesa coup de pouce pour na bana et aussi pour na bonne marche à famille ya ba mélange na biso. Siko mbongo wana papa na lina tunu susu question soki papa zangi papa moi mpiaka moi facture moko yaki moi contravention moko boye
est-ce que koko zwata 50 € te na mbongo wana afuti contrefaction kaka mama to kaka bana papa yebisa nsona likambo avino eza ndenge nini? Bon, pour nanga eza penza na problème te parce que likamo babengi contravention tokoki kozango neti likama eza eloko okanaki te eza likambo eye donc mbongo wana okoki toujours koservir soki possibilité ezali ya kosoutirer quelque chose na kati ya mbongo wana il y a toujours moyen ya kosala yango. Donc ce qui na comprendre bien ezali mbongo ya bana mais eza géré na famille na papa pe na maman. Bon, en principe, oui, ils ont dépendre dans chaque ménage, dans chaque couple. Parce que dans un ménage, moi, ça en compte, mobile pas en compte. Et ça, dans un ménage, ça compte commun, de sorte que ça va gérer. Mais, si ils n'ont pas maman, parce que c'est totalement bien, maman n'a beaucoup la rabana, et puis, bon, maman a besoin de moi, et puis, si ils ont la lingini, si ils ont maman, gérer un bon wana. Bon, so ineti likambo lobby et comme lingai na oki ko senga et puis bapesa 3 fois W bomoko ya mboka kaka ndenge to yebisa ki bino micro balader to kotambusa ngo partout soki to komata likolo na lola bomo na biso ma tête à tête na ye moko Abraham que sona biso suka ngo papa na ngai siko mbongo wana papa kaka na konta mama ndele kaka na konta papa ko le kate. Bon, quelque part eza soki na lobby na konta mama eza avis moko personnel. Mais mbongo en principe il faut ezala na compte ya moto o yazo boko la bana o aza na charge à bana donc c'est ça na sens wana. Bosiko to ki polémique na Anvers, polémique na Bruxelles, polémique partout na Allemagne na Londres, tous les 4 continents mabelo nzamba sala mbongo wana ba mama bazui yango loko la propriété privée na bango et comment ça la ba makelemba okoka mama moko 3 mitu mususu 2 mitu mususu 8 mitu na kidiba pe boye na système ngungi ndenge to lobaki mama sombele yango villa na Kinshasa papa na kidiba papa yo lobi nini likambo wana. Bon ba mama o baza ko sa likambo wana baza d'abord na libebi parce que eza ba bina notina ya mbongo wana te parce que mbongo wana eza juste net na oti koloba ngone bandeli pour na bonne marche ya ménage et puis pour bana pe baza la pe à l'aise parce que toza na mboka moko o matériel ezali. Parce que moi, je suis parfois dans la classe, je suis camarade, je suis dans la classe, non, pour être à l'aise, je suis comme ça, moi, je suis sans complexe. Mais pour utiliser pour faire oui, ou bien je ne sais pas moi, je villa na Kisasa net lobby, parce que moi, je suis pour je ne sais pas, ou bien pour merci mingi papa na ba réponse dans nos opésibiso 3 fois W toujours na idéologie qui toque Fanisa Maele Patrick Inono Patrick Momo toujours idéologie kola merci mingi et bongo tokutani prochainement kaka ndenge to yebisa ki bino na kata salon élégance to yokutana na ser na biso wa yeso ka simbisu ki deux fois te donc obimi ba tunyo vraiment na simba ki yo to lingi to yeba kombo na ye pe avi na ye maman bonjour. Bonjour papa. Est-ce que maman toko yeba kombo na yo? Comment on Maria Lopez? Maman Maria Lopez, polémique et panzani na Anvers, na Bruxelles partout, na gauche à droite, na mokili mobimba, ba diaspora, ba tombo ki mabe, ne loko babengi allocation familiale. Maman, tu lingi to yeba mpe avi na yo maman. Yango mbongo yo, etant que yo, na lingi na yeba na maman. Est-ce que oza maman, oza futur maman, to masolongo za ndenge nini? Bon, nga naza marié, naza futur pe maman. Atana on a botité, mais pour nangai nana minga olobate eloko na olobakaka papa maman baza mutu moko parce que babitango tobalani tokomi tobalani pour les meilleurs pour les pires na yango wana mbongo e mbongo kota na famille balobi keza pour na bana mais soki ke esenga ke papa azani quelque chose pour na mbongo wana bana ngo bakopesa papa soki pe mama ana posa pe asombela bana biloko pour na mbongo wana akosombela pe bana tokolo bateke mbongo wana ezaka pour na papa ezaka pour na mama te loko ezaka pour na bana papa na mama mbaboti bana wana donc tokoka bolate bango mibale baza mutu moko ezaka ka selo incompréhension na kati ya libota. Mais maman na yo ki réponse na yo pesi ba maman mususu il paraît que ndenge tolobaki na interview na so liboso 4 mito à Makelemba, 5 mito à Makelemba, bana kutu, makasi kaka na ba frite, makasi na ba salade, moko ma papu bana balala pongi, conseil wana ko repesa nini na ba maman ba osala makambo wana.
Pona ngai, pona ba maman ba osala makambo wana, maman aza mama, balobi ke femme sage, yiwana oyo, ayeba kwa kotonga libota na ye. Donc femme oyo, ayebi ke aza mwasi, aza na bana na ye. Oya mitungisaka pona bana na ye, ekezala bien, oyeba, obimaki na tongo, ozongi na ndako na yo, yeba kolambela bana no biloko, ezate ke mbongo wanu bandosela ngo ba faire mususu, etant ke mbongo ezeleka pona bana. Lelo tozomona makambo ebele, bana misusu baza na vacances. Ba papa tomona ke côté ba belge, ba belge mi bana ba na vacances. Biso toyebi ke mbongo eleka pona bana, mais bana na biso ba ok vacances te, vacances o mabango pa tata mwasi, pa boy. Tant bana ba ozonga retour na classe, tomona ke bana mingi ba na ba rapport ke ah papa tala kutu ke muninga ba makiye boy ngai boy. Et ça la bien te, et tant que parents yo moko parents yeba ndenge nini ke ko tambusa bota na. Merci mingi mama na intervention na yo to tsukisi wana pona mokona lelo mbote atro na bafana na biso nyonso na pesi mbote na Chibasu l'international na bango toute la ville en parle moi na Anvers moi na Antwerpen sans oublier Willy Kitoko ye avant sa idéologie na kata bombe na bosanité le sous dona yo moko yebi masolango to yebisa ko ke toko kotela bango na système ngungi bafanda ki boye ba surtout ka paf toza déjà na kata chambre tozo soit bango na ndenge moko ya mystique. Donc, bomokoyamboka.com, site Nabino et Sika, et valise idéologie, Patrick Momo, les grands prêtres, et pas aux Ali, Basalam Yatro, tous les cas. Tous les quatre quoi ma belle, car on solo là qui émission Nabino, Oye, Katina Belgique, Panza Toyoka, et d'aller émission, c'est la grand phénomène Katina Potoawa. Le lot kolobelelo komoko o ndenge to bandaki déjà na début to za ko continuer toujours na idéologie wana ga moko likambo ezo panza mabala awa na poto likambo eza nini okomona mama paf na kananginga papa siliki abeta mama likofi mama vimba na systématique moko bato ba comprendre te mama pa siliki abenga mbila kita pesa papa 200 mètres toujours na situation wana auto ebeli auto zo kolobela sikasiko likambo ya allocation familiale. Tous les mamans na biso moko ko se présenter pe to ko yeba na ye ko solana ye apesa biso ba idée na mozindo yango likambo ya location familiale oyo eza ndenge nini mama mbote mbote papa ezali ngai mama Emerance Komba bapupa naza ko lobela pona émission oyo ya location familiale ba mama mingi bazo sala makelemba na ba location familiale ya bana et puis ba papa pe lisusu nazongeli su ba papa papa pe lisusu balinga pe ka bambongo wana ya location familiale so mama azwi yango ekomi problème mama ko akosomba eloko te mais mbongo eza pona bana mais surtout ba mama nazoli kota ba mama nde balingi kosala makelema na mbongo wana osomba balopango na Kinshasa na mbongo ya location familiale ya bana eza mbongo ya bana po bakoka kovivre awa kosomba bango bakado kosala bango babiloko ya mike na mbongo wana. Mais les lois comme maman bala. Ba maman na papa bazo kanate pour la location familiale. Au moins maman a tomboki alingi kaka mbongo nezala ya ye. Papa pe au moins na bongo mabele bi non za mbongo ya bana. Il faut to kabola be to se la bana makambo ya bien. Ba maman ba kolinga bongo te wa bitumbe bandi ba divorce et comme ça la maman a besoin de conseil te ke ba maman. Boti kama mbongo ya bana ezali ya bana. Faut na compte quelque part. Pour bana bazokola. Makambo ezebele kolata na bango koza na kati wana ba classe na bango na kati wana ba jouer na bango ba cadeau na bango eza na kati ya mbongo wana ya location familiale pesa mbongo ya mindele ba pesa biso pona bana yana baba mama botika osala makelemba na location familiale ya bana oya komona kenga lobi mabe na zata kuna te na lobi na vérité pona yebi eza ka bongo mais ba papa pe botika convoquer ba mama na makamba location familiale na suki wana ezali Emerance Komba papa na biso bonjour. Bonjour. Papa to yambi lelo o na émission na biso oyo loba to yoka na eloko oyo eza kotia polémique chivundu pe mobulu kat na poto. Mais avant tout na yo question ngo papa na lingaka nazo o se présenter o yebisa biso kombo na yo nani pe awa totali wapi pe ozali nani. Nga nazali kombo na Levis Kadia. Ba msuba yebeli na kombo Levis Nsenga. Awa toza na centre culturel africain. Il y a ville d'Anvers, donc il y a un centre où on a Montaki, l'État pandémie a payé une autorisation, donc tous dans le cadre du centre culturel africain, donc Italie et Coloté, ils ont pour l'Afrique Mobimba, il y a Sud-Sahara.
Mais papa nangai nayoki ke ozali centre culturel. Donc cela veut dire makambo eza koleka awa bokokozu la biso pe solution. Makambo nini ezo koleka na mboko yo papa bitumba ninga moko ya osakana yango te ba divorce ba avocat ba koyi ba assistance sociale kutu kolobate problème ya location familiale bana. Papa nangai étant que papa moboti est-ce que mbongo ya location familiale papa ya ba papa ya ba mama to ya bana to ya libota mobimba papa est-ce que tokoko yoka vina yo? Non mais c'est simple, allocation familiale ba pesa ngo pona l'État pesa rapona ko aider ba parents ya ko soutenir bana. Ba pesa ngo pona soutien ya bana oyo bazotanga na ndenge ba parents bana charge ya bana. Et ba ko pesa ngo na mwana oyo mwana aza suna location lera sa koli. Mais soki mwana aza na kati ya ndako ba parents l'État pesa ka soutien wana pona ko poler un peu ba parents. Mais et pas na biso comment le contraire. Batu d'abord ndenge ute koloba et comment déranger ba foyer batu moi ça roué la pour ça la maman kelemba kuna ba parents papa pa koloba non or soki ba gérer ngo malamu entre bango ba parents moi sina mobali ba gérer bana bien mbongo wana ko salisa bana pona ba étude na bango dans l'avenir parce que mbongo wana eza mbongo ba pesaka pona ko soutenir muke bana na sens nini ba classe na bango et na kati ya kokola mwana eza ya bana eza pe makamso esengaka mwana tamso azaki na besoin moi chaussure aki na moi besoin moi eloko moko na moment wana yo parents oza nango te et ça là que non moi mbongo wana eyaka bona coup de pouce même soko boti mwana oui et boboti mwana po bokolisa ye boko contribuer mais soki l'état zo pesa bino coup de pouce pona ba charge o sengi na bana eza mbongo ba parents ba wela te mais au monika ko bana koloba mais batu mususu bazali to ina poto to moto na nzela na ye to ina poto to moto na façon ya koleli o comprendre o ko bana ko expliquer batu nyonso te ka bongo eza moto na bagage na ye po vraiment comprendre mbongo wana en sens ni. Merci papa nanga Levis. Question suka na ningi na tuna yo conseil nini oyo koko pesa na ba mama oyo bongo les allocations les leki na compte na ye papa kutu aza kutu na papa koko yebate asaleli yango programme akotili kelemba ale dimitu parfois pe na kidiba 15 asomi lopango na Kinshasa papa surtout ki lopango moko tongama déjà kota bandali kota mokali papa yebite bana bakoli ba bi mama wapi mbongo na biso ba explication comment pesa mali belé yo ko loba na ba mama wana nini non likamuka na ko loba na bango libala eza batu mibale donc mbongo soki yo zui eza soki yo mtozwaka oui bisi mbalo non ba futi bana to kusane nini tu comprends un peu donc mbongo soki yé eza teke mbongo comme ya poche à maman vous comprends bizaleli wana eza moyibi et puis boza na kati ndako boza mibale yango mtezo boma mabala po kosolola ezozala raté ba futi bana mbongo neza ya bana te lobi mwana kosenga kaye lobi mwana kosenga sapato lobi mwana wana kaka kosenga eloko na ye après bokomi na mwa tiraillement po mbongo boutilisaki na ba besoin na bino me ya mwana te or mbongo neza pona coup de pouce donc nga pona nga na moni po batu bakendeke bien mbongo wana batia yango na ba compte ya bana de façon que l'air makambo mwana esengeli kosalisa mwana na likambo bobi teta musu bino bozangi pe bozana ngo bokolongola ngo soki bozana ngo plus bozwaka mbongo yango bobombaka po université ya poto esenga mbongo donc eza te ke na université ya poto eyali seki te esenga mbongo bafutaka et puis esengama makambo ebele na université alors soki déjà bozo kobombaka mwandambu so bwana ngo mingi bozo bombaka mwandambu wana ler mwana okola bokomona souplesse muke na makambo bozana ngo mais mingi ezokota désordre po na kati ya bandako nde batante eza te okomona yango te na baparents oyo baza organiser balingi bana na bango bakende l'avant parce que soki baparents bazosala yango eza nde bana bazodétruire bana. Merci papa nanga Levis to yoki nyoso o papa Levis alobi pe bandeko mutuso balobi émission na biso panza to yoka na kati ya 3w bomokoyamboka.com. Bonjour papa. Bon limbisa ngai pona dérangement muke. Toza na cadre ya émission sur 3w bomokoyamboka.com.
site na biso ya sika oyo eza na kati ya idéologie ezoko parler sur sujet moko boye oyo ezopesa polémique kati na mabala awa nayebi te est-ce que na bokozwa bino quelques minutes na cadre ya idéologie mpe ya kodévelopper makambo kitoko bana mboka bana Congo bana mikili bana tous les 4 coins ya planète yango ndenge toyebeli masolo kaka ndenge tolobaki sujet na so eza kocontinue toujours mpona koluka kimia kati na mabota toza wana na de papa na biso balingi babetela biso lisusu sete barépondre biso na masolo yango soki eza ndenge nini papa est-ce que vous se présenter bonjour bonjour papa journaliste bonjour papa bonjour papa papa tolingi toyeba makambo eza kopelisa moto kati na bapoto makambo eza kobeta bitumba na ndenge moko osakana na yango te moko mama siliki abeta papa mpe nzete papa alalaka o to papa siliki abeta mama likofi tout simplement baza kowela likambo babengi allocation familiale papa na biso oyebisa biso likambo babengi allocation familiale oyo bafutaka bana awa na poto baassistant est-ce que mbongo wana papa na ngai eza ya bana eza ya mama to ezali ya libota mobimba est-ce que koyebisa so papa mpona vi na ngai eza mpona libota mobimba eza ya mama te eza ya papa te mais eza ya biso nyonso toute la famille quoi nakoloba mpona ngai eza bongo eza te mpona mama o quoi non eza mpona libota mobimba donc bamama nde bazwaka part eza ya bango mais non eza mpona libota so ezalaki mpona bamama pa eutaka balobaka eza mpona bamama mais mpona ngai eza mpona toute la famille. Osiko papa nayoki onongo lobi que eza toute la famille. Cela veut dire que papa peut soka na posa kosoma moi costume na kidi baba abenda pe moi 500 asoma costume mama pe na kidi babenda akotali que le masomba parler na kin ou beza na ndenge ni lero zolo ba libota. Non pas la façon wana et tout ça. Na to ba l'aime problème ego ko se présenter pour na biso nyos na libota aka malade ou quoi moi na boye tout ça bona na ngala ko zape malade na salaka. Na mbongo te l'aime na banque na ngai eloko moko ezate ou bien ni tout ça. Et ko aider biso na famille mobima na façon na lobela yango wana ezate que pour maman ça elango balikelemba ou quoi non eza aider toute la famille eza pour na biso nyonso na bana na papa na maman et tout ça ezate que ezara pour na maman wala eza na sens te. Et bon siko papa pour na kosukisa question na ngai ya suka conseil nino kopesa na ba couple oyo makofi na ndenge moko ya kosakana na yango te ezokoleka donc kovimba moko ya kosakana na yango te makila pe po na moindre faut pas etangi po na mboka na mbongo wana papa na ngai conseil ko pesa ba couple on ezani nga conseil na pesa kaka ke ba yoka na bitumba eza na rien et tout ça papa za na maîtrise et tout ça ba solaka na moi si na bien moi si pas comprendre mobali na ye mobali pas comprendre moi si na c'est ça conseil on nga na pesa yango wa toujours na kata idéologie na 3w.bomokoyamboka.com papa na ngai est-ce que ozana likambo koloba bon nga la ko commenter moke parce que moni ndela pesa mbongo wana moment pour éviter que bana tamba kolaka bakoma na niveau moko atiki ba livre cher donc après ça repose au garder le monde mais ce moment réseau pour la likelemba bo soki tout comme tourner la liété et comme bagarre et comme nyongo ndela comprendre té alors moi na ce que juste c'est de ça ngo pour la likelemba ou pour na bana parce que ba famille sous les années mona tant comme niveau mobo livre coûter 800 balles exact il faut katachiki akeno ko sala mais peut-être comme na lingala rwana aso so chikité donc moni paraît singa faut ko ba masolo pour côté de où tu es à la raté mais tant que ça me pourquoi que nos salaires à perdre et quoi la maçonnerie sauter mais yon de père vous voulez que moi la rwana na course mais mère refond de la ngopete que ça li que les mbani sous de talent et moi ça besoin super à ça li que les mbameti le batika na rien ba petit bon telenga mon petit na kwenta a remonter ma n'importe quoi au ba parents mama be oui boza mabe parce que la rabana bombele tant quoi niveau le colo tant a tigné bien moi chrétien li peut-être tant bien ata manda mon compte petit parce que metamelo ko muke mais petit na compte 0 moi la masse na tic ba le mo bombo mais yoko so rien parce que comporte juste a koyeba yango mbo na likele mama tele melango papa simbati yango ezapela la rete que non papa tsela on mutema la moitié na yo likolo ya mbonga bana et tout ça mais non yo mobali peut faut au luko sala et tout ça bona boy donc ezate ko melango libalo betela ngo moi sur ma coffee et tout ça non donc faut calmer za la bosolo li bien et tout ça moi ça comprendre yo peut comprendre c'est ça. Patrick Momo digital kaka ndenge tolobaki masolo ngo continue to kotela bango na ndenge moko ya ngungi sans que baye bato déjà na kata ba chambre na bango. Papa nanga bonjour. Bonjour papa. Question nanga ezali boye likambo eza ko panza mabala eza ko pesa makofi na ndenge moko robo ya location familiale. Pona yo na lingi na yebana no papa avant na tuna question. Est-ce que vous se présenter là? Oui, comme nanga William Piana. Na zo fanda na Anvers. Na Katia Belgique. Ah, papa William Piana, na lingina tuna oza marié pe oza na bana. Oui, naza marié, naza pe na bana.
Papa William Piana aza maré aza pe na bana papa na za na posa etant que yo papa mukolo na za pe na toza na posa pe ba meloma na biso ba yeba avi na yo mbongo oyo eza ko tia polémique na kate ya mboka oyo Europe Amérique Asie eza ya mama eza ya papa to eza ya bana to eza ya famille mobimba. Oui, merci pour notre tour na yo tokozora no départ na kombo yo batieli mbongo yo tango mondela tinda kango komi allocation familiale. So totali allocation familiale ezali kambo eye pour la famille. Famille ezali composée na papa, maman na bana. Ça c'est un. De deux, pour la utilisation mbongo yo il faut ezali kamoko bosalango en commun accord entre papa et maman. Au départ, il faut d'abord na couple na bino bozala na transparence en matière d'argent. Ce qui déjà boza divisé, muto azaka na compte na ye, secret na ye. Ya compte, moi basi a yebité, moi si secret mobile ya compte a yebité. Alors déjà ils ont un mauvais départ pour mbongo wana parce que tango ko ya ko na famille ndenge to monia la plupart ba maman na poto balinga ko sakapare na mbongo wana bango ba gérango. Mais ce qui tolandi na lolenge nzambe asaleli mariage na mariage toujours mona mutu moko. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la femme, mais bango nyonso bazali eloko moko. Alors so mbongo wana komi na famille songolo et ko dépendre na ndenge budget ya famille ezali. Et cause il y a actuellement tous ba famille mususu okuta papa zo sala maman sala kate mususu plus ba maman bazo sala papa zo sala te. Alors mon wana tango yaka il faut ezala un plus na budget ya famille au départ. Na un plus wana kobo sanate ba destinataire primordial ba bazabana. Na kati ya mbongo wana boko on a même ba 50% botela kabana wana muke na compte pour liboso ba université zali toujours na communauté na biso mingi na bana na biso bazo comme université te po moyen ko sala ba kambongo ezate mais ba parents oyo baza penza ba prévoyant bazo bomba mbongo na quelque partie ba ko soutenir l'université ya bana. Mais si aujourd'hui comme ko panza mabala ba mama ko bunda pona mbongo wana et comme mongo ko tindana makelemba ko somba babilo kwa cher en tout cas wana ezali kanisimo ko diabolique eza nzambete. Devos Moussoba, les grands producteurs, Master Langai, Yomoko Kolo idéologie, car on est au solo là qui wana que tu côté la bango na système angungi, sans oublier Master Caleb, les grands producteurs, beaucoup de mama solo ango pour na corriger pas les erreurs ezalaki, to c'est qui bino que problème au to solo lango, ko beta vraiment c'était pour bitumbe si là, pour ma killer tangali sous-souté, papa Langai conseil ni yo ko pesa, na ba papa oyo bazoko bamba ba mama makofi na ndenge moko ko boya. Pourquoi on a un problème avec l'allocation familiale? Pour papa moniter, pour papa yebi compte rendite, pour papa baboyi ko pesa e carte na code. Papa, yo ko lobela papa wana nini? Na ko lobela papa wana ke bayebi eloko bazo salate parce que ce qui toujours dans la Bible, moi c'est dans mon bal si vous êtes marié, vous avez eloko moko. Est-ce que ndenge vous allez na ko zo ambeli o mituba? Non. Parce que tant ozo beta moi sina yo, ça veut dire ozo mi beta yo moko. Parce que c'est elle est une partie de ta chair. C'est la Bible. À moins qu'ils aient libéré à Kobamba, vous êtes dans bon côté. Mais si réellement vous êtes marié, vous devez appliquer les cambios de mariage d'Engen Sengeli et comme ma bitumbate, papa, koko beta maman te, on a les cambios de limbongo, yo babenga l'occasion familiale. Ils ont les cambios moko que bofandi papa na maman. Bomoni budget na bino za combien bongo eyaka esunga biso na likambu boye mususu to bombela bana nyonso en concertation exactement que yo mama okepe meni o sali déjà bakamona yo o comment vous allez que ba bouger yo banda ko ba n'importe quoi wana penza eza malamu te ba mama oyo bazo sama kamwana. Merci mingi papa na ngai na conseil au pesi bande ko na biso to komi vraiment ko poussa na suka na émission na biso oyo to ko yoka maintenant deuxième point na biso ba spécialiste ya masolo ango ba assistant social ya masolo ango ba ko betela biso vraiment c'était na ndenge idéologie ya kitoko ba ko kota na banda kuna système angungi kaka ndenge to lobaki ke ba bosana ki ke batika ki ba porte polele na ba fenêtre to koteli bango ti na ba chambre pour na to pesa idéologie to koyoka ba réponse na bango o ba kolobela biso
est-ce que mbongo wana vraiment biso ba papa ata 1 euro to komona te bana na biso ba compte ko funga mate ba mama makele meza normal na mbongo bana Bolo si teza kaka moko kombo nango pe bo moko ya mboka.com so lingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimbami na ye moko digital momo yepe.com no mona ba ser na biso Julie donc mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. Nous sommes internationales. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Donc neka likolo na ba information na bino kitoko boya. Si ta munene ya web mi ya gayar o ba fiote si ta bolit o pe na sito yo ka ke bomoko bomoka ya mboka grand prêtre uti wapi Suède aye kota babela ye alia bomoko amboka me congolais bomoko amboka yango to bomoko to za bomoko me tolingani te moninga pesi mokongo zimbeli kutubi olobi na kimongo lolangolo opita olikala nkema omfako bombo mbolo mwana muzombo abeti lingala yango bobi bomoko ezo chanje makambo na éducation na lingala na langi. Donc bomoko ya mboka ekokanga ba site nyosa Scandinavie site moko donc donc kitoko to sepeli. Donc ezangai Yvette Choukadilan donc o penza cameraman azo filmer na minute oyo donc ayebi ngai to salane masolo akati na ba TV na ba nini donc aza oyo ngana yebisaki toujours que masolo o eza yo musala o eza yo il faut salango et puis lelo nzambe akokisi o ezalaki bosenga na ye pas olo balanga ki fait na précédé j'attends mon temps na ye yango yo abimisi yango bomoko ya mboka donc elekisi lisanga na kati ya Scandinavie to simba naka to lelaka ensemble to sekaka ensemble donc dans site moro donc to lo bango gaillard onini plus que gaillard eza sous nini excellent onini bomoko ya mboka Jésus. On va dire Congo, Simba, Fobo Moko.